les belles dames, j'espère que vous allez bien. Là, dans ça, la unboxing ya cadeau que aime sa piscina. Non, koko ganga te posa na ganga ba les belles dames, mais non koko ganga te na ganga la kati ba les belles dames. Boyebi que ça fait longtemps qu'il a reçu ça la vidéo na YouTube et vidéo nanga et caméra nanga on a fait un vlog, ça fait déjà 10 ans qu'il n'a pas nango Canon nanga oyo eza toujours bien on te filmer ne bino unboxing ya caméra oyo et na senga ki ems ke asombela nga caméra sika parce que ems to asombela nga pe caméra o non filmer les siko ya Canon et na senga ems ke non na asombela nga caméra oyo pa osmo caméra oyo eza vraiment très bien pour na ba to bossa la ba vlog et boyebi ke la rose alinga ka vlog mingi donc voilà et là na senga ki ems ayo pesa ngo yesterday donc avant-hier ems a pesa comme cadeau na biso anniversaire il y a 10 ans donc on pesa nga cadeau te pour ça ko ganga dans mon cas qui aime ça azaki na ndako akosinga ke box moko ye oh babe vous en fungula la box mona bino avec les enfants vous là why I have to be there oh non zalaka wana ide kutazaki te que ja somba kiango et na fungula ka box vous aki cadeau na ngazala baby il faut na ça la vidéo inbox na ba libelle dame OK là vraiment na stopa ki wana na biki esili wa sentiment na ngifona fungula na ba libelle dame donc voilà oza vraiment caméra na biso ya sika o ekoko tsa biso 2026 donc mikolo bomona ki ba vidéo comme soupu qualité kitoko donc attention on ça la vlog dans tambola où eza vraiment best caméra qui ba youtubers presque nyonso ke bazo salela na koloba mingi ba les belles dames to ko inbox caméra na biso nga na bino ensemble là na kofungola nazuku na mbeli na panzeka na mbeli quoi donc voilà ça vient comme ça oh my goodness I'm so happy bah les belles dames I'm so happy comme ça et bah détail nango total ba détail nango après ba les belles dames total on a 4 ndenge ezali donc voilà na 4 na biso toza na caméra na biso ici depuis na isaki ems kana na posa o eza 7 nyonso o yana na micro nango et ekozana na crochette nango pour que eko yanga te donc ems asumeli nango vraiment au 7 donc voilà oh my god ici toi na box msusu total sur kizanini là je pense qu'ils allaient eza nzoto nango pona ko protéger yango que ata soki ekweyi eza protégé donc voilà si olebe de non shake olebe de non shake bandeko linga caméra oh ça fait longtemps que na linga yango donc voilà là tofungola ici caméra na biso ça vient comme ça caméra na biso ça peut na pochette nango donc voilà ou ata soki ozaki ozo filmer te okomemango comme ça na pochette nango donc vraiment bien protégé et na kati na biso ici et là toza na caméra na biso oh my god mbala liboso ke na simba caméra oyo mbala liboso ke na simba on na mona on toujours na ba vidéo oui mais eza mbala liboso ke na simba ngo et là eza caméra bozo mona ya muke o mais eza vraiment HD de eza vraiment qualité moko meilleure même oya Canon on filmer za ki qualité eza OK eza qualité moko kitoko mais oyo eza eleki o nazo filmer oh my god et ici nde eza écran voyez-moi ça bah les belles dames momoni wana et ici nde eza caméra donc ici nde eza écran et là ozo filmer oh my god ezo landa tande landa caméra ezo landa oh my god donc voilà ko filmer oh my god bah les belles dames caméra ekangami yango moko automatique ezo namela soy donc voilà là tofongola pe oto ceux qui ezali nini ezaka ba accessoires ya caméra donc voilà et je pense que ça là ndezali c'est ya oyo oh my goodness eza batterie ça c'est batterie donc batterie non ezaka 5% là il faut na tiango na chargeur avant que na fongola na bando fina ba bouton il faut na tiango na chargeur oh my god comme ça qu'il y a kolongola et au côté batterie nao et ce batterie nao est on charger et olongoli au fini apuna kolongola batterie oh my god but I love it et ici je sais pas si les années trop fungola
Total Soki, c'est quoi ici? Et là, ezali pour nzete, ce que nous avons filmé nangi qui est téléma, au kangisango comme ça, vous voyez, au kangisango comme ça. Et là, au coach la mesa, comme ça, que caméra na yo est télémi, donc, ils soutenir que caméra est téléma. Par exemple, au coach awa comme ça. Mais, donc, voilà. Et au comme ça, caméra na yo, et ko téléma comme ça, même si on a un restaurant et tout. Et ici, na bien, pour na trop na YouTube. Et ici, tout un micro na biso c'est là. Donc, micro na biso, ça vient comme ça, pour nous attacher on est lamba, au kanisi comme ça, pour nous lamba na yo. So, tiki micro comme ça, et vous avez makelele, et micro na biso, et yena, eloko obozo mona, non l'axabino aussi. Voilà, micro na biso, et na, eloko oyo, et là, eza na singa na biso ya caméra, parce que so mimi caméra non, ekoyate, oko utiliser singa non, o na maboko, et micro na biso, ezali na, wapelo kongo bandeko langa. Eza na éponge oyo, eza na éponge oyo, po éponge oyo mute esalake, ekanga bamakelele nyonso, ta mwana azolela na se, bobondo oyo kakanga, wana so na oloba na bino na micro, boyoka makelele mosusu, tata so na na très boyoka kangai, très makelele boyoka ngo, tata so na fête so na oloba na micro oyo balebele dame, bokoyoka makelele asete, bokoyoka kakanga, I love it. Bobanda na okoloba bino batali bosi, balebele dame, bomoni koma na micro na biso oyo. Sikoyo tozi caméra sika, bomoni koma mpona ba vlog. Bomoni comment pour na vidéo ndi kozala supu. Ok. Namoni bo peseli les belles dames, toi ça papa na bana merci beaucoup na pose na biso il y a 10 ans pour na kaseka opesanga cadeau te. Neseka bébé atudi molingi cadeau ni na bébé na lingi cadeau caméra wana bi. OK, aussi. Après, tous les même vacances que tu sentiments si libre, les belles dames. Après, on a un lobby, on a un cadeau, on a un cadeau, on a un babe, thank you, I love you, thank you for supporting my business, bébé. Je t'aime beaucoup, hein. Voilà, ma belle. Après qu'on fongo la caméra nanga, na petit tour sikoyo, na oezali tike mask, ok, koluka ba décoration, moussou sur baksa, na Christmas. Année on a qui vraiment qui Christmas tree na ezala rouge, parce que na moni qui rouge, ezala vraiment na fashion. Moi, n'a mis couleur rouge na Christmas tree, na mona rouge, ezala ka temps, ana qui season time, ok? Donc, c'est ça vraiment. Et là, na qui on a tike mask, à côté qui beaucoup, ba flair, à côté qui ba red berry, à côté qui bloque belé, ba flair kitoko, pona ko décorer, et à côté pe ba boule kitoko, on a boule moko, on a 3 livres 50, boule moko, on a na 2 livres 50, donc voilà, c'est comment ça côté qui vraiment ma décoration belé. Et là, ton a ki otala, na tala son kozwa nini, son ko baksa nini, na ba décoration na o na zanango, et ne c'est pas qui peut na oyo, de ba section na ba app wana, ça fait vraiment joli que j'aime bien. Et là, bah, équipé dans la couleur, il y a argent, couleur blanc. Nga vraiment équipé la couleur on a linga quitté parce que c'est qui déjà tout Christmas passé, la celle la couleur à pembe argent comme ça et Christmas on a linga qui mis la celle la couleur à rouge et la gold. Donc voilà, et là la monnaie qui vraiment la couleur nga préféré on a linga quitté mais vous avez la décoration qui tout comme vous avez dans la vidéo ba image et la ça ba prix nango ezaki ba prix encore affordable. Ay moko la yebi, ay moko na yebi, ay moko na yebi, makambo Yesu esalelanga. Ok ma belle, là on a la Christmas tree comme dans le lobby, na somba qui on a Black Friday et zaki na 90 livres, on a 52 livres comme ça. On a déjà Christmas tree, on a la lumière nango, et là ça vient avec lumière. Donc on a ce là qui nango, non fumo là. Donc ça 6 feet, c'est ça quand même light. C'est ça que na fumo là pour n'engue que le comment comme qui est. N'engue fumo avec les enfants, mais qui ba on baby sa carton. C'est ça que n'engue fumo là on a mon contact ligne et cosa là. Donc voilà. Ok, eux dans la bien, parce que déjà, la Christmas tree, eux dans la carte, ça vient avec ma décoration, comme vous avez et ça vient avec la lumière.
Comme vous que là, je suis dans la Christmas Street. Christmas Street, ça vient comme ça. C'est pas dans les détails, nango. Et ça, dans les détails, comme vous avez dans la lumière, nango déjà, comme bâti, parce que là, il y a vraiment quand lumière dans Christmas Street, nango, et puis ça, nango, salité. Et là, on y est quoi, yo? Ok. Namona ebimisa yango salité, c'est ça que na préféré ambalama quand ils ont la lumière comme ça, je préfère donc voilà. Et ils ont ba snow, ben ba snow, ils ont ma caste comme besoin monas, tout nango et ça c'est ma na likolo et j'aime bien tout les maisons tout en de ça là. Ngai moko na mona, ngai moko na mona, ngai moko na mona, makambo Yesu salanga, ngai moko na yaba. Seulement kopanza et kokangisa lumière et na fixango so na bongisi on a panza on a télévision na kwa na ozongela bino ba belle dame à tout à l'heure. Voilà ma belle, là na silisi côté mes Christmas tree nanga na panzi panzango kombo moni na sala yango nga moko parce que tellement que ils na ba lumière oyo na obanga que so bana baye ko sala ngo ba ko banda ko buka bukango parce que ça vraiment fragile comme bozomona mais sinon c'est joli, j'aime et ça moi munene mukie mais munene gravité ala ki non nango espace au chango na ndako sinon eza kitoko na sepeli nango na opelisa mwinda nango totala no mwinda nango ndenge ko sala ok là na quelques minutes que zo bana na classe mais sinon j'aime bien, c'est joli, c'est comme ça. It's nice. Maintenant, on appelle ici lumière, et ça lit comme ça, comme vous avez déjà décoré, même avant qu'il y ait autre décoration, mais tellement qu'ils ont mon néné, ils ont mon néné, na C, ils ont mon néné, mais les colos n'ont pas bien, n'a habité, sont dans une place comment pour na tchango, donc voilà, mais c'est joli. La sombaki où ils allaient, la Sabino. Nasombaki Christmas tree oyo pona otya na misa nanga salon na Ticket Max. Voilà, nazwaki yango na Ticket Max, j'aime bien na 16 livres, non, regarde 17 livres comme ça. Et j'aime vraiment, oui, 17 livres, 16 livres on a 9. Pona otya yango na misa nanga kuna ya télé. J'aime et naza ba Christmas décoration tout ça déjà na storage, il faut que nazwa et nazwaki pe oyo ezali Merry Christmas ou nanga na fenêtre et dimbe na kata fenêtre ou ba comme Merry Christmas et na zupe ou eza star na linga vraiment c'est la star te mais kia ba senginga ki na chile star dishi na fenêtre na chile star na nini ou na Christmas tree donc na star oyo oko pelisse pe mwinda comme ça donc voilà eza kitoko j'aime aussi. Et na bakisi aussi ba boule nanga o comme ça ya minene tout na ngo sela ba boule ya mikete pe na ngi sema ko sela rouge et na ozela ozali cherries ba cherries na rouge pe e ya de la ngi au Christmas nanga za la ka rouge gold pas beaucoup de boules na ngi ka ba boule ya minene comme ça donc j'aime bien et na zo on a pris 15 livres et ça 25 na kati na 15 livres donc et nana ba décoration sous na storage donc on a bakse non oyo donc fana bimsa oya storage na tali sous na monique o non ngana bakisa encore na bakisi mais pour na sikoyo nana comme ça na bloco na mais j'aime bien ces Christmas tree c'est vraiment je l'aime que ça kitoko parce que mais ça na noir na gold et ça c'est tout gold et ça là vraiment kitoko. Ok ma belle, après wana na kokota na cuisine donc voilà na biki na sala poisson na nga na sokola ki yango bien là nazo classe yango na nzungu na nga obozomo na nzungu oyo okolambela yango na réchaud et okokota yango na four ok na sumba yango na IKEA ezala vraiment bien ça fait plus de 5 ans que na nzungu o ba les belles dames oui. Donc lamba vraiment kitoko songo lambela loko na réchaud et on okota yango na four déjà détend donc voilà et poisson nanga o nazo sala na okota yango na four donc ça nango donc tout le baloko liboki ya nzungu si je peux dire ça mais na okota yango na four et là na activité ba assaisonnement nanga o naza nango ba légumes o na otia na
poisson na biso. Poisson nango na sala vraiment différent moment andi na sala yango. Là na kati o ezali tangawizi, ail et na tiepe o ezali céleri na niki yango comme bomoni wana et na ko boire kango na poisson et na ko mélanger yango très bien parce que bomoni que poisson nango ezaka deux poissons mais za ba poisson ezaka minene wana na bosani kombo na benga yango comme na bosani kombo na ezaka goût kitoko ezaka vraiment bien mais il faut ça vraiment sûr que tant ozo épicé yango ekota munga po so ekoti munga te ezala kitoko te ezala kelala et là na ekotia elenga poisson et na koya kotia pe bouillon na ngai ya crevette boyebi déjà nga na bouillon crevette so za na elenga poisson te wana bouillon crevette te ba les belles dames okotia na o bouillon nyonso to l'équipe magie aroma ba bouillon eza vraiment ebele za na problème te et là na ekotia o ezali persil ça la goût kitoko pe na poisson et na ekotia paprika comme bomoni donc voilà pour na kokotia seulement que poisson nanga ekota vraiment épice bien et na tiepe o ezali muscade tozang sa muscade te parce que ça poisson of course donc faut tia muscade et na ekotia o ezali white pepper comme bomoni okosala pe black pepper mais na préféré avoir pepper na poisson na ngai et na ekotia o ezali citron okotia citron te soko lingi te mais boyebi citron na poisson nazangisaka te donc après wana na komélange yango parce que nolamba yango kaka na nzungu wana e nazopisa yango mbala moko na nzungu wana eza te na episa yango place mosusu naye kodepose yango na nzungu non naosala nyonso mbamo na nzungu nameki mungu ekoki te e naye kobakisa oyo eza mungwa. Voilà ma belle, après biloko on a nekaki wana comme na lakisaki ino ba tomate na ngai na ba mix pepper na nga na kalingi yango comme bozomona après wana naza na feuille na nga et naza pe na oyo ezali mbuma pilipili et naza pe na crevette donc voilà na déposer ba crevette na nga na soko yango bien et na ko déposer yango na nzungu na nga on a episaki poisson après quelques temps comme bomoni tomate na nga vraiment ekalingi na mai nyonso ekiti donc voilà et na koya kozwa sauce na nga tomate na koya kotia yango na nzungu na biso ya poisson comme bomoni et na kokitia moto mokie moto na se après na kozwa mai na tie parce que poisson na nga eza na mai te ok na tie mai kotia mai te ke mai ebele te yo moko ntango otia mai oza molambi otia mai na quantité oyo olingi sauce na yo ezala na ndako donc nga lokwa na bana na tiaki mwa mai quantité bomoni parce que nalingaki poisson na nga eza na sauce mpona ntango tokolia yango ata na makemba na semuni na loso donc c'est bon après quelques minutes bomoni poisson na nga ndenge ezotoka mwana balusa eza te parce que poisson mpe babalusaka yango mpe te eza kaka koningisa nzungu na kosala mwa sauce comme ça mpona basauce ematela baninga talaka posalaka ke goût ekota na bapoisson likolo bapoisson misusu wana comme omo nde nazosala après quelques minutes balibenda banatiaki na réchaud boye mpona 15 minutes 15 à 20 minutes ça dépend ndenge réchaud na yo esalaka ok donc voilà natiaki mpona maximum na baka mpona 20 minutes après naye kokota yango sikoyo na four naye kotia yango na moto ya 115 degrés donc moto moko non, pardon, moto à 150, pardon, 115, 150 degrés, pour na ebela vraiment malembi, mais écoute, vraiment, tina kati. Donc, après quelques temps, yango yo, poisson na ngai, ebeli comme bomoni. Donc, very nice, les belles dames. Nga na bo même pour ma pilipili te, comme naza na bana, mais bon, mon kaka sauce na biso, les belles dames, et raté te. Oko lia poisson na comme ça na makemba, oko lia na semoule, oko lia na kwanga, donc ça dépend, c'est melo koni olingo lia nango, boy vraiment, ezaki vraiment yami, vraiment bien. On a l'ingéla nzungu oyo, parce que nzungu nous sotoko kota na fou, donc nzungu oyo ko kota na fou, pe oko lamba ngo pe na réchaud. Donc, ba keso ko linga bloko ça la réchaud na fou,
somba nzungu ozaki pe na prix moko affordable na Kia. Ça fait 5 ans que naza nango mais elambaka vraiment kitoko. Voilà ma belle, wana biloko na biso ebeli, poisson na biso zaki vraiment simple et rapide, mais zaki yami na munoko. Donc voilà, j'espère que poisson oyo esepeli si yo nga naliaki yango comme ça na makemba na mwa pilipili ya babengo ya koyita. Are you guys ready? Yeah! Ready to do it? Yeah! Okay, say hello to my vlog. Hello! Are you both stamping ready? Yeah! Say Merry Christmas to my followers. Merry Christmas! Okay. Kelly say Merry Christmas to les tatas. Merry Christmas! Kiara say Merry Christmas! Kiara Kilian say Merry Christmas! Merry Christmas! Okay, mesdames, Merry Christmas! Come here, Mama. Merry Christmas! Okay, là, quand on sait qu'il vient, ok. Ma peuple là on va déposer là bas ça là décoration ya sapin na bino ensemble et là balati singa pyjama oyo ya bango eza ya Primark yanga eza ya H&M look at us matching clothes matching donc voilà là nanti ka bon ça la décoration ke ba le bedana ça on que oh bocha là c'est oh bocha likolo bocha ba pona sokolo to pele simunda bu pia. Voilà ma belle, donc on est comme temps sikoyo bana babanda kozela vraiment qui a ça la décoration na bango na sapin na bango. Donc voilà, on a latismo ba pyjama na somba ki na Primark et oyangai eza ya H&M. Papa bonga boye ki ne ko sala bi kaza fatigué, donc on ça va travailler na ordinateur dans na laptop comme bozo mona wana et biso to bi ke moi peut qui fatigué ba le bene zaki journée mulai mais na ki na choix parce que ce bi ka so bana ba télémelio déjà que non o le que to ça la décoration lelo o ki ma bango ndeni o le ba non ndeni parce que déjà ko la bango et to comme déjà les 1er décembre ça pardon tout ça la kaka to silisa donc on a mis ba carton na ozala ki na storage et tozo pona ba couleur oza couleur ya gold et na rouge comme na loba ki na ba couleur misusu na ba couleur na linga ki te na zo zonga na ba carton et na opesa ba couleur oyo na linga ki plus encore ba auto sombaki mais ce nous te s'appelle na biso bima ki joli simple mais ba sepeli et to ba xipe ba fleur na mne na zo ki on a ticket max. This is our star, the last final thing on the top. Me and my sister Kiara are going to put this shining star. Well done. Beautiful, right? It is. Okay, bring it here. Wait, guys, we need to hear you count down. 1, 2, 3. Merry Christmas! Do it. 1, 2, 3. Merry Christmas! You forgot about 1, 2. Okay. 1, 2, 3. Merry Christmas! Merry Christmas! Now it feels like Christmas now. It feels like Christmas now. Yes.